Mbote na bandeko nyonso, bandeko ya Diez1 TV, na pesi bino mbote, bino bolanda kato solola, na lisu liboso ya TV na bino to solola. Avant to solola, na enseigne bino bandeko bo partager vidéo oyo, bo s'abonner, bo commenter, si vous avez des suggestions, bo tiki pe suggestions, bo commenter. Surtout bo sanate ko s'abonner. Et ça n'a pas fait l'indépendant. Au cliquer s'abonner, au cliquer cloche de notification. À chaque fois dans le code de la vidéo, vous pouvez rater. Et tant au tali aussi ici au partager. Nene sarabino ngana bino to solo la. Ngana solo bosa caméra, bino boso la na sema caméra na ko s'abonner, na ko partager, na ko liker et puis na commentaire. To solo la na yeli sous comme na maison d'orcas. Donc les lo na to solo la sur si j'ai mon cosa un peu important, si je peux dire, naïto sur la surnégativité. Pourquoi ma connu sur la surnégativité? Parce que bah tu veux la vie, bazo quoi avancer, te ba okanisa ke ba o bazo quoi avancer, ne ba yaka na mkipo na ba avancer, ba yaki po na kozwa, biso to yaki kozwa te, nenge na Afrique to lobaka to yaka otika bamute. Mutu na mutu abongaka na vie par rapport ya mentalité, ya pensée, ya projet na ye. Beaucoup de gens ba obongate lelo parce que baza ba homme négatif. Baza ba jare ya bato oyo ato ebisie ke nzamba kabola kama ya ondima te batembe batatembe. Baza ba jare ya bato oyo ato ebisie ke so tokie c'est pas moi lufu tozwa mo trobonga boboya. Pour battre la négativité, baza batatembe. Donc, nous sommes web sur tika, kosimba te aboni. Donc, batouane nettoyer kolobela. Négativité. Négativité, c'est maladie. Ça se soigne. Négativité, et ça, problème aussi là. Si je peux dire, un homme négatif avance à la vie. Pourquoi avancer? Parce que penser naïe est bloqué. Penser naïe est comment je peux dire, ekangama en fait. Ekangama. Eza le rôle à nengetolo bakat. Souvent, na poto awa, bato ba utaka Afrique, bano to bengi saka, bazaka bana mabe, to bato ba utaka Afrique, ba yako osala biso bato bakuti a mabe. Il y a aussi d'autres gens, ba le bakake, bato ba bengi saka bato ba nyoko la kabato. C'est ça. Donc, na des groupes ya bateau eza na bateau baza déjà ba négatif. Donc nena obengisa yo na yebi kya ya na ya ko edenga de. Bateau négativité baza kana penser na ba mumoko. Donc même ici azo sale loko azo kamisa na mutu na yeke eko simba te. Donc je le fais malgré mais na yebi ke ko simba na mote. Commerce on na banza mbe a eke non liboso te. C'est ça déjà négatif. Donc tout de lui est un sens contraire. Tout de lui est un mabé. Donc est un sens moko boye. Donc nyonso ya ye ezo kene na sens moko boye. Donc ya mwana to bengi négativité. Mutazo tanga malgré ye. Mutalinga tanga l'état kufutela na enga ite bon pona nina kotanga. Mutu azo alingi mobali azo kanisa ke mobali na ko tromper na enga mibali ba escroc akokima na enga mobali ana mwasi wana na lingi na ngai kaka mena yebi ka koboya nenga na yebi ke mwasi wana akosala nga mabe afeti ya mwana négativité. Négativité, ça se soigne. Et ça malade, comme j'avais dit, et ça la soigner. Et quand ça la soigner, ndengeni, soko yebi ki oza mutani oza négatif. Beaucoup de gens na mukili oyo ba bonga te parce que ça malinga te ba bonga. Bible le but, je connais les projets que je formé pour vous, les projets de paix et non de malheur. C'est ça ce que la Bible dit dans le livre à Jérémie. Mais au moins na bate belé bato mena katia projet wana te. Pourquoi? Parce que baza batone ba homme négatif, ba femme négative si on peut dire ça comme ça. Batome na kati ya bénédiction ya Nzambe te parce que nyonso ya bango eza bloqué fermé. Nyonso bango ba okanisa na mutu eza kaka esimba te, ekosalema te, ekokende te, ekobonga te, na ko avancer te. Négativité et botaka complexe. Vous verrez une jolie fille mais tellement na mutu na ye asa déjà femme négative na mutu na ya yebi kende na za munene bo mobala olinga nenga te ata mobala linga ko sakana na nga ko tika nga ko kende na ye mutu wana ata mobala lingi pour de vrai ok kaka
Négativité, si on peut dire trop loin, ezali, je peux utiliser un terme de, c'est un démon, si je peux dire ça comme ça. Eza démon. Démon ya négativité, so rakoti katina yo, ato sali ba gêne prière, so koyebite kaza katina obimate. Négativité, eza problème oyo, so koyebite kozanango. Et ko fan na yo vi na yo mobimba to mona batebele ba uta na bozwi ba koya. Pourquoi? Parce que tout de lui est négatif en fait. Nyonso ye eza ka négativité. Akoki kozala na muta kozala na mbongo, mais tout ce qu'il pense dans sa tête eza négativité. Ngata na simi mbongo ngo bumela na mote. Ata na sali commerce na mo simba na mote. Ata na tangi na kozwa na ngaite. C'est ça ce qu'on appelle la négativité. Et comment négativité peut être soignée? Premièrement, négativité peut être soignée, il faut y avoir. Et pour connaître que ozanango, il faut oyeba makambo yo salakana uyo lobaka. Mutu oya yebite kazana malaria ataba traiter ndengeni na obikate. Pourquoi? Parce que ba traiter l'eau mususu. Qui sur bazo traiter les yeza malaria tezo ke kobotisa ba maladie mususu. Ba te bele na mukil bandimante ke baza ba homme négatif ou ba femme négative. Ato bani koyebisa yeke Yone mozabwe, il faut comme un niveau ya kokwa na yo moko aboya. Pourquoi? Parce que ayebite kaza femme négative ou homme négatif. Si qu'on peut soigner négativité, premièrement faut yeba koza homme négatif et accepter koza homme négatif. Et aussi au travailler yango. So koza mutoyo, yo mona kaneti makamno nyonso simbate. Nyonso yo sala keke nango liboso te. Nyonso yo toucha te pambola mate. Sache-le bien que soit tu as ces démons en toi ou au quoi déjà na kati négativité. Parce que je connais beaucoup de gens ato ebise ke loko ozo sala ko simba ati ka e ko simba te e simba pona nini. Ah, batebele ko bazo sala batebele bazayote. Nayoka kape loko mingi pana biso surtout biso ba africain. Nayoka kamo mingi surtout biso ba congolais. Au mona mutazo bisayo bon ko mama wana sala ka mo simbi tena na biso ke ya ko simba. Qui t'a dit que soki mama na sala ka mo simbi te ayo simba. Donc négativité comme j'avais dit est une maladie. Et ezalaka soigner. Et kozala soigner pas ba docteur te kaka pa na yo moko. Maladie oyo yebi koza na ngo lokela mo solution ba traiter yo. Maladie oza ko ignorer koza na ngote. Et kozala pas se pose à la soigner. Négativité est une maladie. Négativité va traiter kango. Comment traiter négativité? Comme j'avais dit tout à l'heure, il faut d'abord yeba koza na ngo et accepter koza na ngo. Kozala un homme négatif est facile parce que koza négatif. Mais ça facilité parce que tu ne vas pas réussir dans la vie. Si tu es un homme négatif ou femme négative, dis-toi que tu ne vas jamais réussir dans la vie. Négativité, et même tout le monde. Au contraire, premièrement, il faut savoir que tu as ça et aussi il faut accepter que tu as ça. Bana ko ça l'examen de conscience ya yo moko. Nyonso oyo lobaka, nyonso oyo salaka. Façon d'être na yo, façon ya ko agir na yo et que ezo kene na catégorie nini. Kaka homme courageux na réussir na vie. La fois passée je vous avais dit batu nyonso ba bonga na vie batimba kisite. Batu bele ba bonga na vie ba courageux. Batu ba fanda ba loba moto ana sindi ba homme négatif. Donc ya zo mona ke loko yo sali ye a ko sala moté. Et si mbate soki ya sali ya mwana négativité et pour avancer na vie. Pour aucun liboso, il faut qu'on ait courage, il faut qu'on ait homme courageux, il faut qu'on ait négativité, il faut qu'on ait montre positif. Il faut qu'on ait positif. Négativité et ça la soigner la positivité. Ce qu'on a homme négatif, on comprend que qu'on a homme négatif. Mais bien aimé, dès qu'on a eu aux Hollandais, bah mourir ya tout solo là. Bah n'a pas changé en gros. Comment koloba positivité et loko so na sala ngo simba et loko so na ke na omboye simba ko kende te na compte na sens contraire que so na teki ma pe simba na mote ba tebele ko te ba te ko ba bonga na ba te yo za ba mote mutu oya zo sala loko na pensée positive a échoué mais mutu oya sala loko na pensée négative a échoué toujours. Pourquoi? Parce que il a déjà mis dans sa tête qu'il a kozwate a échoué et loko ane simba na mote et que na mote et ko kendete so ke kenakte pona batu mususu e kende bien pona yo.
yango zomona bato mususu babongi bato mususu babongi te. Ce n'était pas dans les pensées de Dieu biso soto bongate. C'était dans les pensées de Dieu bato ya sali ba réussir na vie. Mais qu'est-ce qui se fait que bato mususu babongate? Eza parce que bato belé bazana na kati ya ndako ya négativité. Nyonso yazo sala mona kati ya kosimba te. Ata linga meka be simba te. C'est un démon. Démon wana bano ya kutsoki ya komeka te ko sala pate. C'est tout un esprit, si je peux dire ça comme ça. Cet esprit-là va commencer à te rappeler que au moni mama ki nga na sala ki amo simba te. Donc yo pe ko simba te. Ce qui maman na échoué ki azana ba raison na échoué là ki yo posana ba raison zo sele lo kwa na pour avancer na vie. Enlève la négativité dans ta vie. Fais vraiment un examen de conscience. Tala vie na yo bien tala ndenge tambola. Eza na mutu mususu oyo obeteli solo déjà kacho ke simba na moti. Et ça les manamote et na nzimi na mate. C'est un homme négatif. Négativité me mara découragement na vie. Au mona mutaza bien, aza propre, là ta bien, jolia bien, mais rien ne marche na vie na ipona ni pour ça là ta de moins négativité. Esprit wane sa écoute là y vanda. Bazo prier belé bozo ate ponani. Ce n'est pas parce que bazangi yesu na kati na bango. Oui, bazang na Saint-Esprit mais baza pe na négativité. Démon ya négativité, esprit ya négativité vani na kati na bango. Moye ba ke liboso ezate. Négativité so ezalaka soigner. Et kozala soigner kaka soko yebi kozana mo pi o changer. Eza le rôle mutu azobeta na c'est pas moi na Arsenal. À se retrouver na équipe ya Arsenal ya c'est pas une équipe à Barcelone. Soka remarqué qu'il y a une équipe à Arsenal, Falakazana Barcelone. Soka l'ouete. Atika liwana, baninga na Arsenal bagane ya kozala compter de. Mais soka l'ouake na équipe na ye, a kozala compter. Donc soki oyebi kozana ne oza homme négatif. Yoza la kana ba pensée moko boye négative. Bana ko changer yango. Soko fandi nango, oyebi na yo movandi nango, oke liboso te. Mais soko yebi ke ngane naza boye nazalaka nanga homme négatif. Soki na sali loko tout penser nyoso elanga na mutu ezaka ke simba te. Eko simba te, eko leka te, na kozwa te, na ko avancer te. Kate lokwana. Changer yango. Au monde ko réussir. Comment koloba positivité? Tout ce que tu fais dans la vie, confesse la positivité. Confesser positivité, confesser qu'il faut avancer, confesser qu'il faut simba. Et aussi si tu sais que tu es entouré d'un homme négatif, qui m'a bango. Et ça, ce n'est pas mauvais. Il y a qu'on se séparer d'un bateau, bazo comme mon par la vie. Ce n'est pas mauvais. Quand le bateau Aza muninga na nga long date. Muninga no ya long date o bete la masolo, il te dit toujours esimba na te ya tika na yo. Esimba te. E ke na oli boso te tika mobala na aholi alingi na yo te. Mobali wana akosa kosa yo. Ye amona kama be na sheme na mona kama be. Na na mone loka malamu te na maele nino za na moko tanga ya ya fana na yo to mela rande to mela. Ya ya to lia to lala. Ye vina ezala ka bongo. Kimae ne konama. Ko se séparer na mutu azo kota na kati ya vision na yo te eza na mabete mutu azo pousser o kende liboso te soko se séparer na ye o sano lisumu te ko s'accrocher na ba homme négatif o s'accrocher na bato bazo ko pousser o kende liboso te o ke liboso te bien que baba ninga na yo kima. Et si tu sais que na kati ya terre wana ya négativité soigner yango. Traiter en docteur à traiter la négativité azate négativité zaka traiter par mutu yemko oya yebi pe accepter yango accepter et puis traiter dans la vie na yo o marchaka ndenge nini bano bana ko sala makambo ba penser nini yelaka yo soki pensée négative yeli yo longola yango comment kolongola la pensée négative par dire par parler la positivité ozo limoteka pensez mon père lio ke okoya na yo loba te na okoya te olingo ke luka musala pensez mon père lio ke bozwana bango yo te loba te nga bozwanga olingo tanga eloko moko elio na mutu ya négatif
ya bien te loba te nga eloko na esimba mpona nga eleka esimba na ozwa na koavancer na vie. N'envie pas les autres tout en pensant que bon baza grand que yo bango baleki yo mutaleki yo na mukili azate. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Nzamba yebi ba capacité wataka tina yo. Nzamba yebi de quoi que tu es capable. Et nzamba yebi ba mir na ba limite nino ko dépasser. Si aux femmes na kana penser wana ke bango kutu baleki bango kutu baya babonga biso to yaki kotika bango personne n'est venu accompagner personne. Toyaki biso nyonso ndenge tozonga moko na moko toyaka mnamna mkolone tozonga mnamna mkolona e et toyaki biso nyonso po to réussir. Mutu oya réussir na vie ce n'est pas parce que ba réussir baleki ezaka formule peut-être ya zaki positive yo za négative ya mwana à réussir yo réussir et pour réussir dans la vie il faut avoir la pensée positive et pour avoir la pensée positive il faut parler positivement au rôle ba positivité aux pensées négatives. Donc, il faut penser positive pour le bas positif. Arrêtez de penser négatif. Arrêtez d'être des hommes négatifs et des femmes négatives. Négativité, même la montée l'autre dans la vie, à part échec. Si vous êtes homme négatif, femme négative, t'as la canne vie na yo. Au monde que vie no mobimbo, vivre qu'à échec après échec. Kolia comme les a vidés. Oui, c'est une vie, mais kolia comme les a bonga na vidé. Il y a beaucoup de gens ba bonga ba lia ba mela ba bonga. Ne dis pas que naza de bien na lia kana lataka oui, olia ko lataka na muto abonga te na muto biso nyo soto lia ka to lataka. Personne naza te muto ta ko ba kene naza boe naza na comment je peux dire na bonga te on a lataka te na lia ka te. Tout le monde a l'air à amelaka à l'ataka. Mais moi, je ne sais pas. Mutu oya créa site ya Alibaba. Pour Alibaba comme Alibaba, c'est parce qu'il avait ses pensées positives dans tout le monde. Sauf qu'il n'a pensée négative, Alibaba n'est que télématé. Post négativité boukaraba immeuble, so ko yebite. Oko bandol, oko loko tonga immeuble na yo, mais so ko zanango awa na ndenge ya positivité obongate. Immeuble en est télématé. Mais un homme positif à Tongaka, un homme positif à Kenamusika. Bien aimé, bana ko penser positif. Longo la négativité dans tout le monde. Comment ko penser positif? Comment ko luka ko sauter ba limite? O briser ba limite. Et si ko yo mone ke ngana ko komate na mayele na nga oyo. Na ndenge ka na zabo mutako tianga kate. Comment ko penser na ndenge mususu. Comment ko penser que et si ko naza na bien te fona mata. Je suis capable ya ko mata. Je suis capable ya ko briser limite yo. Je suis capable ya ko sauter étape yo. Nesi ko mona ko avancer. C'est ça batiki ya ko traiter négativité. Pour traiter la négativité, il faut juste être positif. Il faut oser dans la vie. Ce qu'on ose kaka, pour briser limite, il y a un traitement il y a négativité. Donc j'avais dit, il faut d'abord foyer bakoza négoza nango, osa homme positif ou femme négative plutôt, osa homme négatif ou femme négative, et aussi accepter qu'il osa bongo échange. Pour changer en parlant, pour changer na koloba, ki ngane na zabwe na changer, na ko oser, na ko briser les mythes, na ko kende, na ko avancer. Vous savez quoi? Tout cela. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Diez One TV. Nengana bino to cela. Ngana solo ni bosa caméra, bino bosolo na sima ya caméra, na ko s'abonner, ko partager, ko liker, ko cliquer na cloche ya notification. Tout cela.